Banda sango bilili. Tu n'as pas ce pasteur qui s'appelle encore. Banda sango bilili. Ce qui pasteur à Koko Tchapé encore. Banda sango bilili. Aux hommes, c'est ce qu'on appelle l'impuissance. Banda sango bilili. Bakisi ya bakoko ezalaka na dozi. Banda sango bilili. Ko repesa bakoko pasteur. Banda sango bilili. Kena sale la rangote. Banda sango bilili. Mwamba basi pe komi whisky ezali na miel ezali na libanga. Banda sango bilili. Nga ba pasteur bandeko nga ba pasteur ba respecter nga trop parce que ba pasteur Banda sango bilili. poso mutayibi ta kokufa. Banda sango bilili. Et pas na yo di commandement zani. Banda sango bilili. Oyo makanda ayimba. Makanda nene. Ndiama. Banda sango bilili. So nami bekozo miyawe apesaki Moïse. Soki onzeme komande mezali lobana ngala tosa. Pona tuka kotungisa didi kinwani. Oh mawe. Onatika kulelaka yo tati konde nzambe. Onatika kotungisa yo Alain Chibambe. Banda sango bilili. Tour du monde et d'une image. Banda sango bilili. Yekola koloba vérité mama. Pambo makiadi frankwa lobaka solo e. Mobuki lokutana ndokise moto moko. Tata na bino zabolo edongolo miso e. Bokoli moi na Margedon. Est-ce que na kosi dit le tour du monde? Bakoli moi. Yanga motema na pesa. Tour du monde et dino image. Yanga motema na pesa. Anise Ndombasio. Les Parisiens. Yanga motema na pesa. Tour du monde et dino image. Yanga motema na pesa. Nananya. Banda sango bilili. Banda sango bilili. Bonsoir chers internautes, c'est bien moi votre journaliste préféré Clarisse Lizarazu. Tozana Panda Sangola Congo, 3W Panda Sangola Congo et Dino Image. On a bien aken jamba ba image, tant on a le bagage site toko saati. Bomoni lelo na kangeli bino pasteur Terminator. Asala sala na mais lelo Clarisse Lizarazu akangeli bino. Poto bande mission na biso ifo na tukum sakolo. Toka na mission na kombo na isi. Père éternel, Dieu tout-puissant, sois loué, sois béni, sois glorifié parce que tu es Seigneur. Natiki émission, oh, na boko na onzambe parce que tu es mi pasteur. Oh, tu es collègue à onzambe, et où t'es pas inanga, et t'es ni pas inaye, mais où t'es pas inaye onzambe. Oh, tu es linga, et bébé sa émission, oh yo, et ça ni des sens de fait na componé. Ce mingo, c'est n'a pas no, et ça te, j'en ai le kumu, parce que ça m'a mal le lingue na, amen. Amen. Bonsoir, pasteur Terminator. Bonsoir, maman. Maman Clarisse. Donc, maman Clarisse, maman Akilo, maman Talo. Merci, Ibingi. To sebeli ko yambo na émission na biso ya lelo parce que toyebi ki oza pasteur le kamakasi nde tozoka ka pasteur Terminator lelo na bimi na nga Sarah Connor na émission oyo ko yebisa biso te ke tozoka trop ki pasteur na yo au sala pastoral pardon excusez-moi ou bien ki pasteur bandika na poto. Bon, ngana nazala pasteur banda kisasa. Et puis tant on a na poto na tikala qui peut toujours pasteur. Donc yango na ko parler mingi na question tuni maman otuni question moko ya motuya qui pasteur ezalaka na deux sortes dans les écritures bibliques. Ezana a deux sortes qui pasteur. Donc qui pasteur ezali mutu oyo nzambe abengi. Et puis, Moutouana Nzambe Yemoko a consacré, y a na consacration, il y a prophète Jérémie. Pour prophète Jérémie, et Nzambe Yemoko m'a établi ça qui est Azala, prophète. Alors, j'étais choisi avant que tu sois sur le ventre de ta mère. Au moment que Nzambe Yemoko m'a Jérémie Makamu.
Et puis Nzamba lobi, j'étais consacré prophète des nations. Donc yangozomona, wana consécration ya Nzambe. Siko yonga nazalaka nango pasteur Terminator. Donc muta consacranga, elle a prophète Jérémie o ya Bible. Siko bande konangande ba pasteur o mususu, bango pe faut qu'on reconnaître bazana grande et plus grande consécration. Yako sakana kututi. Parce que bango siko bazwa consécration, ya David. Il y a roi David. Ozomona. Et puis roi David azamuta kosakana na yete na kati ya Bible, amutu munene ya kosakana te, azaki roi. Anona mbongo, anaba makambo ebele, mais avazwa consécration, il y a prophète Samuel et sengaki ke roi David azela na zamba. Et puis Nzambe a délégué nde mutu. Comme ça wendre ye pour asala so musala Nzambe wana. Ozomona différence nanga ce qu'on a bande on a ba pasteur ba évangéliste ba diacre ba apôtre ba docteur yango wana. Mais ezate ke mutu aleki muninga wana na kati mais ezakaka ke moko azana comment dirais-je aza déjà éli donc asa l'effort mon côté de pescara que je n'ai rien fait, mais mon nom est écrit là-haut, la maman. Oh, mon nom est écrit là-haut, la. Je n'ai rien fait, mais mon nom est écrit là-haut, la maman. Yeah, mon nom est écrit là-haut, là-bas, là-haut, là-bas, oh, là-bas, là-haut, là-bas. Au moni, nous ne sommes pas le côté. Mais ce qu'on vient, c'est que Pétio, à grand prêtre. De Pétio Yonde. Pour David Bakeluke na Zamba. Donc, bref, na koloba, na sepeli mingi na question wane zaki très très profonde et à qui question mon makasi maman. Donc, différence ngana ba pasteur na zana eponameli ya Nzambe bango bazana Nzambe sans mutu. Donc mutu oh Nzamba sali alliance c'est ça kaka yenanga. Mais oyo ba pasteur na ba diacre ba prophète o misusu bango basalinde alliance ya Nzambe mutu na mutu. Voilà, c'est ça. Mais c'est quoi alliance on basali na mutu la xini. Kitoko makasi. Pour mettre force à la rara moko na chiki. Ba mettre ba ko zami ba lete na chiki. On mona ba so toke classe donc mettre à rara moko. Donc yem ta opesa ba court tout wana na Afrique. Mais so ba commune wana na ba benga ngona ba premier primaire. Mais so boko mo kende vers ba secondaire on a ba chike comment changer ba professeur ba komo kota. Ba professeur ba komo kota ya français, ya anglais, ya mathématiques, on a chike changer et commune à niveau mususu. Ngape do na yena chike mususu. Donc on a passer terminateur teneti kaka ke na yeka ko lobela christianisme. Wono chinga na ghetto, wono chinga neti pasteur. Pour pasteur abeta na christianisme. Boko chinga pe na ghetto te obetelanga neti imam. Pour naza le plus grand imam, prophète Isa. Ozomona. Donc ko betanga te ghetto ke neti nazaka na islam. Bo so posa bouddhiste ko betanga pe ghetto te ke naza bouddhiste, donc na sukeli na bouddhisme. Donc religion tout oyo okoya nango palanga. Na yambi yo nanu po fuko yamba muninga ko pesema ya pio to kolia to romela oya romela ba mela oya ko sepela ba sepela to sepeli na biso. Donc voilà, donc bref, ce que je peux dire, pasteur Terminator n'est pas un pasteur ghetto. Donc pasteur Terminator ndongo yo kaka donc ozoka no kombongo hein. Merci Malisa Zoko continue. Mais au lobo za pasteur à ghetto to za l'église non za assemblée na mnena alors. Ensemble nanga et l'équipe ensemble nyonso batu bazala nango na mokili asi na loba yango. Donc tout chrétien o ezo benga ma chrétien alandaka Christ. Tout musulman o ezo benga ma musulman il suit et elle suit Jésus. Même ba musulman ba croyaka na Jésus.
ezalaka balukuta o bato babanda ko sabato ke o ba musulman bandimela Jésus, c'est quelle fausseté. Jésus dans l'islam, c'est lui Issa le prophète. Quand tu attends Issa le prophète, il y a de Jésus. Donc chrétien bengi Jésus-Christ, mais des musulmans a changé ka kombo, neti ba massa netinga na kisasa. Kombo na ngamoko ezalaka Jiji la Mulonzo. Après, bato bayo ko pesa nga kombo ya Aomo Star. Mais ça n'a pas certainement tort. On va comment changer. Donc Jésus-Christ na christianisme, mais Issa nena les prophètes na islam. Donc voilà, donc ezaka Babylon moko ya mike ne sauf que bat basé na compréhension de façon ya côté yango baningati. On est tous pareils. Tous pareils. Continuons nos mamans. Mais la moni pasteur on dit Jésus pour na ko ba yo moko za Jésus. Mais faut n'en dire Jésus, combo neza combo l'équipe combo nyonso. Combo Jésus na mokili ase et l'équipe combo nyonso na nguya. Pourquoi? Parce que tozobeta l'histoire il y a deuxième maison. Mindele ba komi bona Bible. Mindele ba lobi la gloire de la deuxième maison sera plus grande que celle de la première maison. Uzu ke lulubana ba mindele batu ba yaka na Bible na Afrique. Quand ba na Bible ba zuipe batu oyo bandimela ki Bible déjà kaka na Saint-Esprit. Si bandimela Bible. Ba mindele ba zui bango ba sangisi bango. On ba sala ki neti ba banda ko bouder Bible et que ko pesa moi ce qu'on appelle mobulu. Après Nzambe oya kela likolo na se aye ko sala ke aye ko tindela biso pe prophète o babengi Simon Kimbangu. Simon Kimbangu yende sikoyo azam vulu si pona biso oyo babengi ba peuple noir. Yende mvulu si na biso. Bon, bandibu pe oyo mona rapo ya bandibu bango pe baka na mvulu si na bango. Kombo na ye Muhammadan Rasulullah. Prophète Muhammad. Oyo ka Islam bango balandaka prophète Muhammad. Bon, nazongali lesusu biso nde Simon Kimbangu. Bouddha pe batu na ye bazali ba chinois, ba peuple asiatique. Bango balandaka prophète Bouddha. Donc, oyo pe bazali ba Éthiopien na race ba mvunzi. Bango pe bazalaka na prophétesse o babengaka reine Saba. Si oyo nga nazotuna pona nini nde bandeko nanga ba pasteur baboyaki nzela ya mvuluzi. Voilà, on a réponse à sauter parce que na habité. Est-ce que vous avez une église na yo? On peut ba sœur ba ka prier. Nazana église nanga na wutaki koloba na émission passée. Église nangeza partout dans le monde. J'avais répondu ça dans quelle émission? J'avais répondu ça dans l'émission passée. Naloba ki église nangeza partout. Soko lingo lukanga partout. Siège social est dans le monde entier. Nana betolo lisolo. Batu mingi bazo luka siège nanga. Là c'est vrai et ça me fait voir que bandeko balinginga. Bandeko vraiment balinginga. Parce que bazo tunaka mais place c'est ça wapi. Depuis ça bandeko passe tous à la kana yo. To yo kaka yo. Mais si ko yo ngai pe nazolo bana bango soko lingo lukanga. Place nyo soko yo katango bazo tanga kombo Yesu kaka. Yo kende kaka. Kende kaka ko lukaka pa na ngate. Ngai okokutana na ngata na nzela bilili okokutana na nga. Ko lukaka ngate. Pasteur ope okokutana na ye. Akote yo liloba lokola pasteur Florin Pangi. Pasteur Florin Pangi akote yo liloba solo. Soko oluki pasteur Botolo, grand frère nanga. À côté ya yo liloba solo. Soko luki grand frère nanga papa Coutinho Fernando. À côté ya yo peka liloba solo. Soko luki ba pasteur ebele baza o ba côté yo liloba solo na bosanité leader Francis Lola. Banda sango bilili. Pasteur yo posa pasteur nazomona balox.
nazomona Bible oyo bato mingi babudaka na yebi nanga to ezana na te soki nzambe faut que na fashion ou bien nzambe atala mutema atala ba log stem to koyebisa bato balanda biso na dino image. Merci. Donc na bakoko nanga bate yanga boye bayebisa nga nzamba talaka sukite ya solo nzamba talaka mutema mamunga na yebiki bakoko bate yanga boye. Donc comme ils ont sukite nzamba zotala sikunga tina nango wapi. Pour moi na bébé a toujours na posa maman to papa na ce qui bazate za galère pour na bébé wana akoyeba ni ko bouger na gauche ko kendo ko luka biloko kolia ni na droite ko kendo ko luka biloko kolia tala galère bébé wana zo subir. Alors comme nzamba tala kana ye mutema ya moto yango na imbi na album nanga ema swama mena mutima muntu nzambi kaka lenda mozaya maswama mena mutima muntu nzambi kaka lenda mozaya. Nzambi mtoyiba makobo ebumba mana kata muntu batebele ba otambola na mukili si atondisa mina ba souffrance atondisa mina bela ba souffrance mwasi aboyiye yake na bisika mususu kotelenga na vie mutu wana paso azokenda kolelaka na vie toyoka kina mwasi toko vivre mais ndenge nini ekomi boyi Banda sango bilili nga yebi na te sona loba ni bino mo bomo na pasteur terminateur ndenga o panza ndenga o baby satan na lobi ke awa toko sa te vérité na yebi mabe na lobi te tala pasteur terminateur ndenga za ko panza pendenge aza ko bebisa eza na terme là monsieur Jean mabe pasteur mais yo lobi non na sens mabete te na sens bien kitoko lobi donc o lobi na sens que pasteur terminateur azoko ni atambuma ozo ni atana ndenga mukete toleka continue maman Banda sango bilili makasi elo ngina tuna pasteur terminateur ta ke ta un pasteur na yebi ke pasteur po bala moi si faut saint et souben nzamba la kisa mais to yebi ke ba pasteur a lolo ba ko na basi mbale misato est-ce que na bible eta ke ça pasteur e ko salama oui bible et lobi boyi pasteur azan a droit to apôtre to diacre azan a droit ya kobala basi mibale to misato. C'est ça la Bible et la vraie Bible. Pourquoi? Parce que ce qui tozui Abraham, oyaza koko na biso, oyaza père des nations, on zamba établi ça qui père des nations. Abraham alaki na basi, abandai na mwasi moko ezaki Sarah. Mais moi ça zobota te, ba circonstance ya vie. Moi sinda zobota te. Abraham ayaki kozwa Agar. Pe botine mwana nani Ismaël oaza père ya musulman. Alors Sarah yaki kokufa Agar akende ki parce qu'Abraham abengana ki ye dit les écritures mais faut koyeba que Abraham azwaki troisième femme qui est Sétoura. Abraham azwaki troisième femme qui est Sétoura. D'autres monde là na vie Abraham à vivre na trois basi. Toye kozwa prophète lokola Jacob. Jacob va vivre na 4 basi. Moi c'est liboso avandaki na ye Léa. Après Jacob aye kozwa Rachel. Après aye kozwa servante ya Rachel. Et puis aye kozwa lisusu servante ya nani ya entre donc Léa na Rachel, ba servante ya Léa na Rachel. Azui bango susu comme les épouses. Et ça peut ba circonstance ou salaki bongo. Salomon a bali 700 femmes. Et puis azana 300 autres concubines et salié 1000 femmes. Donc pasteur azana droit ba prophète ko ba salengo bongo yo pasteur obimi lelo a rolobani. Ba prophète oyo ya nzambe ya Bible ba saliango. Pasteur azala kana droit ko zala na deuxième femme. Bango monde ba yaki ko compliquer vie na bango moko. Tu vois? Lingi ba bima ba sena miso abatu. Yango simbagita. So simple. Salon de nzamba tindeleli yo.
Yozobo eloko comme maman na Bible, ba prophète ba salango ba zala na ba sebele. Là, tu peux donc dire changer page tous les cas. Bon, bah bien dit de changer passe pasteur, on a peut-être question on a tout nos so eza virgule ou bien que c'est peso tête. Oh, tout na bien c'est pasteur qu'on s'appelle encore. Ce qui pasteur à koko chapé encore. Bon, en tout cas, nous avons keli mutu naturel. En tant que pasteur, nous avons keli mutu naturel. Donc, mutu faut la na nature na yo. Netinga, moi sinanga. To vendre na couple na biso na kimia ya bunzambi donc naturellement donc en koro naza na posa na ngote parce que be fait oye sala batunyo surtout wana nazote ya na komi na lati face attaque pasteur mais na lati face ya ba docteur soki ozo sala yonde ko mobali o sala kabiloko wana oye ba yango vi na yo plus tard aux ans ce qu'on appelle l'impuissance. Et relate en zoto na yo pour ezope so force o eza au-dessus ya force na yo donc eko nuire yo plus tard mais ce qu'on naturel ozo sale la paix soko lingi bakisi luka bakisi ya bakoko ezalaka na dosité mais encore pesa bakoko pasteur na ye bien ngote eza poudre nga na ye bien ngote mais nazolo bande comme na yebi yango te na yebi yango te na sens que na sale la rangote mais na yebi yango na sens que na yoka kango na bandeko baninga o basale la rango ba témoignage na bango eza bien à deux parts mais eza faux par après oyoka bazoli la soka yena naturel il ne se retrouve pas donc a comme muta monde mususu na likambo eyeli na nzoto. Tu comprends ce que je veux dire? Donc voilà. Donc eza malamu te ponanga na ko conseiller batu bongo te soko lingi bongo kende na kisasa. Eza na ba docteur bateka kabiloko na nzela na balabala gambela. Na balabala gambela côté ya stade de martyr. Soko bando tambola kaka wana kende expliquer ba papa wana. Expliquer bango ngai na problème boye mon kongozo salanga boye tant tu n'ovanda na mama na o sepelate ba papa wana bakola kiso biloko banzete nzamba sala et soigner yo nzoto okamwe pe ya longtemps. Voilà ce que je peux conseiller aux gens. Ya basi pezali po ya mibale za encore na zarara na nyomaka siko ya basi pezali ngando ezali mwamba basi pe komi whisky ezali na miel ezali na libanga mais siko elo nyoko ko lobela bana basi na o bazo tia bitiacha oko pesa conseil neta que yo pasteur c'est ka libala nanu premièrement eza moi si oyo soka vandina mwana mobali avandina mobali na ye premièrement il faut à la soumise faut yo kaka mingi mobali na kokanisa ko yo ke la nzambe na koloba mawa na sens ka mona ki nzamba sala kam ekela moyo liboso nanga malika biso nyoso batu mais oyo azomona na azandenge mususu kinga donc moi si tanga ye na soumission na libala mona libala na bino ewumeli mama so mobala lobi na lingi boyete sala boye tika ya guider couple au moins pour faciliter les choses. Comme il y a comme na balar na ba BMW na ba car na nganzele donc yo mobile web sanga nini soko salika bongo couple na bino ko beba plus tard po mobali moko te na mukila lingaka ba monele abuka mobeko nzambe alanda ya yo mutu ozumuna donc faut à la soumise pas mobali no yo que la mobali no mawa yo que la penzambe mawa na ndenge ke o accomplir ba désir nzambe yo moi si soit soumise et que mobali nde alakisaka yo ka uti pe musala moi sinanga moki mbundia yango yo moi sinanga zombongo yo kende moi zandu sombela bana biloko kolia ozoki pe ndako c'est ça la vie hein maman donc nzamba lingi ke biso tozala biso nyosu na kimia tovanda na bolingo tozaki nango liboso kutu na ko profiter na changer moi lisolo et puis que ba pasteur ba respecter nga trop hein maman nga ba pasteur bandeko nga ba pasteur ba respecter nga trop parce que ba pasteur batiki leloko pamela milimo mabe na l'église pona nzambe bayoki nzambe mais so bengana milimo mabe te mokili oza kokufa. Jésus a déjà vaincu le mal
Jésus a vaincu encore la mort. Comment mabe kozasu na moki? Pasteur Termaton, nakolo banelo moko. Obi ke taki ozamona nzambo bunda bitumbati suka ya vina yo. Et bon, Jésus bunda katina na ngosko ezawa. Abundela biso me biso mo pe na mokilo ase photo bundaka. Et comment mawapi oh yo lobi? Nga na ebi Bible te mais na d'accord te mbolo parce que na ebi ke etaki oza l'enfant de Dieu peuple li okobundaka tikino suka ya vina yo. Merci. Bon, soki okobunda yo moko ti suka vina yo elakisi mama ozo bunda yo moko. Mais ce que tu croyante, tu crois en Jésus, nde wana yote mutozo bunda, donc tu dis ce n'est pas moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit dans moi. Au moni pour ezaso yote mutozo bunda. Donc il faut Christ nda bunda ka. Nzamba bundela so bitu mamoli to mona ate. Amen. Wana ndo komi place bien. Wana lo. Te pona za peuple li pasteur. Kota ko musa na osala te. Ponga imana ya mutu mobo na tsona chema mnanjela na tambo ananjela nzamba ponanga sona yambio ne mission nga ya pandasa nga Kongo eza pamba te pasteur parce que natala yo mingi na baki fo mona kuta na cher de cher nzoto na nzoto yango lelo na yambio pasteur nga na oboyo silika parce que moi musala nzamba silika te maga musu nga na tala na basita baninga mususu ponga na nga ntuna kabula te po biso tutana poto to sanga na musato sala c'est la famille na pesi basita nyoso le kambote na tuna kolala kolamka ya bitidi te pasteur obanga atile mususu na mwa masuma mkio salaka olali pe na tango la mkite yaya en tout cas nga na bangela lisumu mu côté et puis nayebi ke bandeko nanga bateya mingi avant nga. Donc comme naye côté ya na degré ya niveau mateya na bangote na linga zongisa boye na banga lisumu mon côté na lobaki avant na sens nini lisumu o nga nayebi na vie ezalaka nazo pese exemple nango bomo na lisumu mama kanga motema nga passer Terminator na lenga rosala toujours ba journaliste brève. Comme ça, au biso mi balé to sala yaya, tote ya bango. Maman, tote ya bango. Yaya, nazo sala exemple. Papa dit nous après. OK. Yaya. Talangande konayo. Moi te mando sur la bien terre. Ce qui n'est meki, to ça devant la télé hein. To ça ndeze. Tala. So na meki ko beto. Au monde on zongisi. Est-ce que c'est pas sur maman? C'est pas si na te passe na bangio. Voilà. Au bangi po nani na violence. Nana ça la violence. L'issum na mokiliase merci maman. L'issum na mokiliase ezala ka violence, agression. Voilà ce qu'on appelle l'issum. Osasi pasteur Terminator. Et bon ba fio ba tema na nzela. Et bon miyibi bo ba bomi ba. Moyibi. Na ko benga ngona kwa moko l'issum. Na kwa moko l'issum. Oui, na kwa mususu moyibi azo sala lisumu te na kwa mususu nda sala lisumu po moyibi pe mutakota kilola. Mais la 10 commandements nzamba baike ko sele ya 10% ya 20% ni ya 80 mais à 100%. Dès nous oyebisanga na bato ba olanda biso ke lisumu ezalaka te. Donc moyibi na kwa mo bokolo beza lisumu te mais pasteur. Est-ce que tu pasteur ko yiba pe po sana lisumu te? Ozotu nanga ba question moko awa ekomi masolo vie. Te ya vite na tuni parce que lobi ke ki pa yo yiba. Eza question po yo lobi ke ko yiba eza lisumu na tuni ke ta ko za passer yo po ko yiba po lobi za na lisumu te eza question. Eza te ba ki yo. Na question deux réponses. Au moni bato bazala mitumi bale ba kisiu. Koto azana mutu, mais nzoto eza moko. Donc na peso kisiu. Ke ba ozobeta pe na kisiu. Eleki o kisiu. Oui, grand frère. Donc, problème est ça. Kotoyo, et ça ma solo mususu, et ça li ke koyibe eza mabe. Kotoyo, et ça li ma solo mususu, et ça koyibe eza bien. Posto mutayibi ta kokufa. Nzamba kelaka na mukili ase mbongo te. Est-ce que vous l'entendez bien? C'est Jules César qui a créé l'argent.
so baye par mutakela mbongo te kombo nezalaka Jules César yem ta sali mbongo alors monte comment ce ko sala musala il faut zala na mbongo to soki ake ko somba biloko ko lia to ya ko mela to ya ko sokola ya ko lata faut zala na mbongo mais or que ngai naza pasteur na côté ya makamba mbongo te na côté ya nzambe tu vois la différence oui je vois na côté ya nde nzambe donc nalingi na loba boyi mbongo yango mutu komi ko diriger mokili mbongo yango mutu ko sala ke mutu akoka ko comment dirais-je ko sala tous les activités ya vie donc et salineti et ko tia lien moko pont moko entre nzambe na mutu tandis que makambo ya nzambe zalaki nzambe mutalona banzete na ye donc ozana nzala okoya obuki nzete ole ofele ozana posa ya nyama okoti chasse obomi nyama ole maintenant mutu aye ekomi ke fozala na droit ya chasse po boma nyama wana omoni nde mokili changer. Donc il y a la loi de Dieu qui est de Dieu tout seul et la loi de Dieu qui passe par un autre homme comme le gouvernement, comme le parlement. Donc loi de Dieu est divisée dans deux catégories. Catégorie moko est Dieu à l'homme directement, yo moko individu. Na moko zo passer na Dieu, l'homme et l'homme. Calcul on a ba passer nde ba okoma ba aigle ba tamboy continuer pasteur na tout les sous hein pasteur ndet na 10 commandements yo yebi ke pa na po na yo 10 commandements zani 10 commandements ezali mibeko oyo Yahweh apesaki Moïse oyo makanda ayimba makanda nene Nyama Noël ngotela musika vie alors sikoyo 10 commandements ayemba nini ayemba so na mibeko zomi Yahweh apesaki Moïse soki onzeme commandement ezali loba na ngala tosa pona tuka kotungisa didi kinwani pona tika kulelaka yo tati konde nzambe pona tika kotungisa yo Alain Chibambe. Donc ayemba nzembo wana lobi na mibeko zomi oyo Yahweh nzambe mokili na nyonso mwana wana azokumisa nzambe na ye alobi na mibeko nzomi Yahweh apesaki Moïse soki 11e commandement ezalaka mutu aloba na ye po ye pe atosango po atika kotungisa nde batu alobi te pona bomaka batu te pona yibaka batu ya lobi po donc na mibeko zomi oyo Yahweh apesi Moïse bayebisa ye soki 11e commandement ezali po atika kotungisa batu mais comme ezati donc yango atikala les rois de la forêt. Ah merci le roi de la forêt pasteur Abouaki yo donc na sepeli mela bikofo na musika donc pasteur je suis là tout na ko so sepeli sanga makasi pasteur na ko sepeli sanga makasi ya pasteur terminateur merci il faut beaucoup prier donc pasteur au moins na site na biso to ko sa to yambaka bato o ya bien ndeti na ebe mission ko tala ma pasteur merci pasteur terminateur to yo ki peke ba lobi que on album na marso ba roi David ba yembi ba misa ndenga nde ba yembi mais to yebi te to robina nini to yoka nini ko biso biso poste ta qu'un pasteur aussi ba roi David po to yebi que nzamba ko na bato na bete hein donc yo moko lobaki pasteur moi na mo koma merci pasteur na mo koma passa a changer page vie ka net o changer page ko biso biso te que nzembo ni o sel ba roi David ba yembi roi David ba master bandeko na ngai vraiment ba papa ba mama bandeko ba koko musique euti musika musique euti musika euti na ba papa Kale Jeff eye kititi na ba papa na biso Luambo Makiadi eye na papa Rochero eye na ba grand Kale tout ce totanga ki donc eye tina ba empire bakuba pepe Kale ye na ba tango ye kokoma à partir de zela et pour musique religieuse au moins musique religieuse et ya koko tande na écoute musique profane des alara déjà pourtant grand Kale on zo kazo beta musique religieuse des alara te na Congo on faut y ba
na makambo réveil ezalaka te ntango nde eye kokóma na ntango ya nani ke musique religieuse ekoti po vie mombaya moto aye mpena na bamakambo ya musique religieuse na vie na ngai mente bango bato baye na makambo religieuse donc awa nalingi nayebisa yo ke nzambe azosala bref nzambe azosala donc ekomi makambo moko boye nzambe akomi kolakisa monene na ye akomi kosala ke monde komo tambola selon ye mais pas selon moto donc yango elonga na komo sepelsanga na motema. Ouais, merci menga na yo ka ke nzembo boyim na roi David. Ah, nzembo toyembi na roi David abwaki cri moko eza très important yana bandoko loba tokobina nde danse ya bafununga. Danse ya bafununga. De bafununga mufununga elakisi mukolo mabeli. Na mufununga suko kimo besoin na sisa malie. Mufu fu. Jonathan wana lobi na sansa banka ya basi ya mabete pour fouette eza masola fouette donc nzambe nde c'est comme album eza kibwisa mwindu makasinga lingo sala ngelo ma kibwisa mwindu aponga na stepla na lokamo eloko kibwisa mwindu bon nazo sala Nouvelle Jérusalem où eza nzembo moko nazo yembela tina nango boye donc nzamba tindaka Noé, Abraham, Josué, basé belé son atangi koleka mingi pour na peuple ya Israël. Ba o ba binga ba juif, yango biso pe ba to landara christianisme, to lo barake donc ba prophète wana nyonso tout ba yaki pour na peuple ya Israël et puis Jésus ko confirmant. Après tozui centre ya ba makambo nyonso oyo ngana linkoloba ezake ba reine de Saba ye ayaki pona ba mvunzi race mvunzi oyo ka ba mvunzi donc reine de Saba mwasi ya kwa Salomon ye ayaki pona ba mvunzi bon ba japonais ba chinois ba coréen banani donc bikolo wana nyonso ba hongrois bango ba yaki pona prophète Bouddha na katso malbate pasteur changer page pas social lobaki yango na ebite soki na katso na sepeli avec permission na yo maman vraiment na sili ça nous a très important et ça très important permettre nga maman merci yaya alors ba prophète Bouddha donc na lo ba prophète Bouddha do ba ndeko mususu bango ba yaki ba chinois ba coréen ba asiatique bango ba yaki pona prophète Bouddha pe bandimela yi alors bandibu bango bandimela nde prophète Muhammad siko biso bakobo est-ce que tolia libabe ondeni de biso to rana prophète ité na kimbanguti na kimbanguti omoni comme on dit miango au transmettre déjà message ce que papa tu nyonso na sepeli une émission à lelo parce que yom to confirmant wa ingeta makobo to na prophète na biso o ezali na katso maloba te mais libabe lobi ke biso to lia libabe na quand on dit écrit à werati on les a crié à Bill McIntosh petit frère na ma propre on les a McIntosh mondele ya lobi e moto sala dendong dendong osikoyo eza prophète Noé prophète Salomon mundele prophète Josué mundele prophète wana dendong yabil donc prophète Josué mundele prophète David mundele prophète Lot mundele donc le prophète tout mindele a pas continuer abandai na mundele lobi e moto sala dendon poye ale amu Congo mais ne chopi bale mupende ne chopi okekuta siko na reine de Saba na kolanda kaya latina na telengani na makanisi na bongo butuna la terre ulila bien aimé hein? On a bozit. Grand-père. Abraham. Descendant Abraham. Yépe Abraham. La reine de Saba. Yesko yon a bêta qui le solo pour na bamvunzi.
oye kozwa siko bandibu bango bazana Muhammadan Rasulullah la ilaha illallah Muhammadan Rasulullah. Oui, puis moi, ta prière na bango musulman. Hamdu billahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Merci, pasteur Terminator. Tant dit qu'il y a des pasteurs. Donc, oh, ma elo comme akasi. Donc, pasteur Terminator, semble na balangi nyoso. Bino boyo ko boyo ki na ebité ce que le ensemble la peine qui Congo, ce peine à Swahili. Bino mo boye, bino ebité ma. Pasteur Terminator, non, on a kambali babe. Motek ma prophète nyoso te ba balia mama babe. Siku on a bando tanga liboso bazali ki ba prophète ba yamba bango na bamboka na bango na couleur pona yi. Pona yi. Ce prophète aye ba yembi mbala moko. Mais ce que biso bakobo nde tozalaki na moi ba divergence et côté déjà kala mais divergence angwe lata bato lelo parce que biso bakobo to bando ndima prophète na biso nyoso te. Prophète Simo Kimbangu. Donc ndambu bandima kaye ndambu bosa niti bo ignorer. C'est vrai que eye la rapé nani Muhammadan Rasulullah le prophète. Ndamba bat babanda ko ndima e bandamba bat babenga bango ba berber bango babando ndime penati ozomona bon prophète soko ye côté ya reine de Saba ye bandima mboka ne presque mobimba bandima ye bamvunzi bandima reine de Saba soko ye soko na ba nani ba chinois ba asiatique en général bango bandimela kande Bouddha. Si on a tunaki question bila tunaki. Est-ce que biso tolia libabe? Question bila tuna libabe parce que na Congo ba sima dendeur a trop yango bila sala ngo cri. Ba tu ba bandoko kanisa ngo bazo kamaloba bil na sens charnel. O kabila o sambela. Ah bon? Et bon ko so bila sambela ki dendo bango ba libabe bongo wero bien faire bango ba sambela ni. Oui, bila loba qui assemblée qui était bila lobi. Est-ce que biso to lia libabe est-ce que to zakana prophétité? Nani ba grâce nyoso za na ba prophète. Comment biso to za na ba prophétité? Ebo Kimbangu azana. Ah yango nde yo zongisaki liloba olobi ke to zakana prophète na biso nde Simo Kimbangu. Ya tuna ki question. Après ça qui réponse était. Réponse eza lelo pasteur Terminator mutaye ko pese la Bible réponse à prière na yi. Ya tuna ki question. Est-ce que biso to lia libabe? Faut mandi moloba. Biso to lia libabe. Pasteur Terminator na katso maloba te ko pousa na micro te pour na montre musika. Pasteur, pour to mona pe ko faire prier à boire la bras ce que boire d'abord on appelle l'action. Oh, abracadabra, c'est la prière. C'est une prière quand tu regardes un film de dessin animé qu'on appelle dans les pays des Barbapapa, hein? Ouais, Marie Pompus. Abracadabra, et sa vraie prière. Et sa prière. Oh, yoke, basa la rango. Batu baye baranzambe bien télé kinanga. Au moins, on comprend nzambe nandenga qui pasteur akala. Si, au pasteur asika. Maman nzambe za bongo te magie yo kare magie et inkisi. Et bon, on a sala magie. Ce qu'on y a mutasala magie. Na ebite po na mekango te. Bon, non mekango te. Parce qu'on a lina tout na yo question. Yo pena leki nanga kitoko boy. Oyo ekela nzambe nzamba pambola. Bon leki nanga loba nanga yo yebi magie te. Bon siko oyaka pena magie na mukili ase. Te na ebika nzambe mdatina na mukili ase. Ah kasi komo oyaka kokuta biloko nyonso nzambe se akela. Komisa ka nzambe. Soko moni magie. Yebaka mutakela onani. Nzambe. Soko moni yo mutu kutu mutu zo sala magie ngoleki ngona na puissance. Po yo mutu dirigeant Olo basala boye nde magie zoto sa yo et zo confirmer parole de Dieu oye lo bakike tu domineras sur tout ce qui est sur terre.
Alors, donc, il y a un ensemble qui est babiloko lokola ba magité, babiloko lokola babiloko ba ancêtre, ko banga ngote nde photo sango pe olingango. Ko banga ngote. Na banga ngote po na banga ka mutu moko abengami le lion de la tribu de Juda. Na ngina tout na pasteur hein. To lobi pe to bando to bandang na muntu ko mpembe na osilisa. Elo na tout pasteur. Na senga ko yemba so nzembo o sak na roi David. O yembi na oto meminga mulai na kuna liboko pasteur simba miko pasteur ko sela nga foka nzembo note. Donc, si vous avez un album. J'ai dû changer page. Merci, Yaya. Comment changer la page au linganga? To ça la boy. Nzembo tobina dance mo tobina wana na sengi yarambo Koffi Olomide na mon émission les appels différents na be émission mususu na sengi yarambo Koffi Olomide na sengi frère nanga Matou Samuel na sengi Jibem Piana na sengi frère nanga ya Denis Ngonde na sengi Ferigola na sengi mama Laure Mbongo na sengi mama Marie Misambu na sengi susu nani Félix Ewaze kwa koto na tangi Mike Kalambai na tangi masa na ngai Pichu Mwanza ndeko na nga na sengi Kabo wa Kabo donc to pelisande moto abafununga dans ces abou bakobina moto bakobina moto bafununge mono kapena landa pasteur na wakota na moto na banga pasteur changer page lekino tobina umo mukeko moto nzambe babina moto bafununge zaza na shwate ya musala Samba babina mota bafununge boko mona mata oyo ya bafununge papi volcan papi babina mota bafununge Serge Wallace Serge babina mota bafununge oya kabo opelisa mota bafununge edingwe moto nangenge pelisa mota bafununge moto bamona moto il faut qu'on appelle le Koffi kasi bande babino yoki gigi bengo yo mone za ko ba passer à terminateur a BBC quand les to solo mama bibish kamba to bike na panja sanga Congo to ko sa te émission elengi Mike Love na bande papa Zoé yo yebi ozakara mutema melabi kofola musika hip hop elofa batu ya parler donc to bossa na te donc ba biso toto na salon pla midi o ya mbarabiso ce studio na biso ezali donc na sepeli mingi to ambi passer terminateur bo moni ndenge mission na biso le kiki toko na za ko sepela parce que na lukaye mingi koto na sala nga ya ko batama koto ye na kote mo kaka e di no sapo petit na classe za zo ndiki azala kande kaka ser nga Iveti limbango alobaki nesa na ka bongo ndeka apeka ka bebe senzonga solola kina le tanzongo ndeka nanu mosese kukutoya kandi to solola ka salo omdemba so salo plamedi store sala bien na omsikata na kana garde reste kota fampre donc na sepeli mingi pasteur terminator na ebite so zana bato linga mingo ko délicacy pona panja sanga Congo to kata ba image te na panja sanga Congo to longola ba image te oko bwa ka rondes na baki gaitali pa moto mon cœur na ko bwa ka Hermide Kuba eko zana ngokaka na ko bwa ka Héritier Scram eko zana ngo kaka fils edumbu nzamba blambe ozana ka Rodik Muzombo salon MMA zana ngo potongo tala image mona ba kata te pesa to ba force te eza mama musala nzela kande na ebisa bino na nga journaliste te na nga animatrice na osapo na sepesa bino donc il on a dit ça c'est na zana ngabo pour malgré tout ce qui n'est bosso mato mais ça veut dire que jolie bité merci d'une image namba pambolo na sepel na mission makase pasteur terminateur ko lo mwa likambo ya suka te pona mabanga na likambo ya suka vraiment na pamboli grande sœur Yamagi yo mutoza vice ministre vraiment na kati ya ministère ya papa na biso Matata Tamponio. En tout cas, Yamagi makambozo sala na kisasa nga na komo sepela nango parce que police mboka
et comment kokanga batuna no baza ba civil malamu te ezokanga bango na condition moko komona bazotia bango na kati ba conteneur zomona mutu nzamba sala ko na kati ya conteneur ba olakisa bato ba pupola bilamba donc mulunge ya bazo pupola penza bilamba zo sentir baza très chauffé baza bien te ya magi au salaki ke o yo libérer bato wana o bango vie à l'aise puis ndenga bien na pamboli nzambe na yo et puis na pesi mbote lisusu na grand frère nanga Zakari Baba Choué parce que nazo ya kisasa kalate nazo kende kamba nzela nanga oyo na trasaki tozo koya ko salela nzambe ngai na grand frère nanga la locomotive qui filme en d'autres termes donc keba kisi ou donc l'homme à deux têtes bakata katikati nzela touche même à Rome et papa Benoît XVI et dingwe la locomotive qui filme donc tozo yana vie penza donc tina kamba donc ba trompette ko bete la nzambe ko yebisa nzambe ke osangisaka batu mais okabolaka te donc prédicateur nyosu o ayaka na système makaboli o yendo ki o nini na pamboli ba pasteur lelo merci na nde boyo kelinga ndeko na bino et que même makamba ko sambelaka okanga satanana ba pasteur botiki na bino ya Florin Pangi na pamboli nzambe na yo ya nanga oteaki dernièrement dimanche passé oteaki kitoko makasi bateme moko ya malonga et puis ozalaki très simple merci mon grand frère apôtre Florin Pangi na pamboli lisusu pasteur Denis Lesi moto ya deux fois te nzondo kosakana te ezate ke parce que pasteur terminateur soki ndenge nini ke na bosanga pe mandeko nanga donc na linga bino trop. Ya Charles Lesi, Mama Rose Lesi, Mama Olangi Mota Bafununga Fali Ipupa, Ferregola, Selemani Moja malgré Kenda, Waneza la rapona batu, mais bino boyebi Bible, boyebi que Jésus prêche la vie, il ne prêche jamais la mort. Donc na pamboli, Mike Lova quoi, na pamboli ndeko na ngai alinga ngai pe amigo Ngombo Mokonzi, il y a 7 communes. Et dit Montmartre, garçon salarié, et ce qu'il faut l'oukande salarié, il y a place nini, tant que on a payé ça. Pour que ça la voiture, on a ça la voiture. Donc, quand ça te que mutumundu, a yebisu ba makamu mususu te ka ko ke na bar tonini mutumundu a yebi ça la voiture, mutumundu akota na ba compagnie na poto mona oyo bazana mitu, ba bamsu ba sala ba bar na bango. Bamsu basala ba salon de coiffure na bango bana poto baza intégré penza ba yebi ko sala ba petite et moyennes entreprises bana poto ba yebi sala donc na pamboli bana poto nyon surtout il y a Belgique, il y a France, il y a Suisse, il y a Hollande, il y a Bruxelles surtout yo moko mama nanga yonde mto ya minga na émission nzamba pambolo leki nanga nzamba pambolo makasi oza très clair oza fi moko solara no bien sans tabou quoi. Voilà, au bombate. Donc, na pamboli mutasuka aimé monia na bakisapo matabisa maman mambezanga raté. Malgré son bel copa fufu nyoso si basé les 5 biloko et colono sombaki. Mais l'itabisa maman na mambi. Donc, edingwe vie petit non na oya. Bible comment na suka ke na tanga suka en tout cas trompette fait bêta. Trompette banda ko beta nango banda kala na Congo. Mboka ya koko kimpa vita. Natanga ki bakoko awa ba Bram ba Noé banda na banda ki na bosani bakoko na ngate na koboya kape bangoti. Natanga ki ba Noé ba David ba Salomon natangi ba koko ndenge na ndingi. Na natangi pe koko na ngaki pa vita. Natangi ba Muhammad awa natangi pe koko na nga Simo Kimbangu. O biso to mesana na kombo mingi ya papa. Plus que Koko, to benga Koko Simon Ngimbangu te, to benga mingi papa Simon Ngimbangu. Nazoya na kamba na mboka papa nanga ko tala terre oyo ba benga terre sainte. Terre sainte eza donc nouvelle Jérusalem eza différent na Jérusalem. Voilà. Mais pasteur, émission c'est comme na suka ya pona sina beto sisi manenga tuno me kala makamba kamba eza ki na moto bote ndeni bino bola musion.
soko koloba biso futanga bato ngo po baza moins bazalaka moins je peux dire bato oyo bakolo ba maramba kamba okobetelanga passer abeta isola kamba ah base belé pona mona misu bakati ba bible babike bible ya mama na biso to komika trop mama bokoko pourquoi on bien on peut information donc kamba ezali rêve oyo apôtre Jean à monaka que terre moko sainte et wuti na likolo skoyo ezo kitande na se azo mona vision amoni terre moko sainte kiti sko place quitté là yenda apôtre Jean akoma ki angote na livre omoni sko likamboza wana alors fils de l'homme comme Jean monaki na livre amoni na rêve donc yo rêve raté nga pe na rêve papa rêve raté biso nyonso nzambe asala biso bato to rêve il y a des rêves et des rêves bakomango déjà nzoka bien avant na bancêtre na biso kamba la nouvelle Jérusalem wana kuna ezalaki Jérusalem mais on nazo kende eza la nouvelle Jérusalem et en plus il faut oyeba que Jérusalem tilelo bawele la rango entre ba palestinien na ba juif malgré ba tout ba juif na kamba pe ba owele ngo bandundu na kamba la kamba pe ba owele lango lelo oyo na colonie te kaka bato kamba bato kamba bazo je peux pour que bien prononcer mes mots bazo wele la kamba te tikala ya papa Simo Kimbangu kiangani mais religion kimbanguisme eza lelo de sorte et ana moko nazana ba image awa na saki nanga il faut que je prouve je me prouver les choses parce que comme na suka na des ana ke nango na musika na ba film non wato otana OK donc religion kimbanguisme lelo eza deux donc moko bakena mwa ngambu mususu moko batikali na ngambu mususu oya papa na biso Simo Kimbangu kiangani donc nazana ba film voilà donc ezo kabona kami balé mais tozo sambela nde photo ye banzambe moko nzamba azane moko donc ba papa Simo Kimbangu kiangani wano yo kakato ba papa Simo Kimbangu ye moko prophète ba Bouddha ba nani on atanyawa ba prophète nyoso natanyawa bazaka ka ba simple sentinelle ya ba terre sainte nzamba sala voilà. Merci beaucoup pasteur to sebeko yambayo kande to ba amigo Gombo cette commune et dit mon maître garçon salarié kande to sola Coxon Mandera je sais pas hip hop et lofa donc na spécie merci à mingi na dino image na pesi mbote na ngana bébé Faila maman Julia na pesi mbote na ngai na bibi Shikamba na pesi mbote na ngana Gigi Bengo Sandra la Sux na pesi mbote na ngana Salope la Medi ozo sa po biso to za ba image boye bi mabino mo bo mona eza sika na biso to bona biso boya okota sous demande biso aussi to kangi na biso ndesika masolo ezoleka donc so webi Salope la Medi te benga Clarisse Lizarazu 07 51 33 80 52 je répète 07 51 33 80 52 et ça nango juste et nango normal numéro nanga et ça là nango 24 sur 24 7 jours sur 7 na boki susu bato ba sebla na boka bonga pesi na kombo nanga Yvette ilisiki Nicki Minaj ba Yvette ilisiki Nicki Minaj ba donc mingol ba soute chuchu lombo musala ngo yango yo na ba su Monsani boss de boss pareil mission na biso mkonza Coca-Cola Jean David qui a mbote ozo sama solo e salama malgré tout Mike Lova pe coach préféré Azamu Pandi yona obandela susu Jean David qui a mbote ozo kanga masolo le sel noir mukonza Coca-Cola les andeye Lizarazu Asiaji allié merci vieux Zaza na swate ya musala Zanda babina motabafununge boko mona mata oyo ya bafununge papi volcan papi babina motabafununge Serge Wallace Serge babina motabafununge oya kabo opelisa motabafununge edingwe moto nangenge pelisa motabafununge
moto bamona moto il faut qu'on appelle le Kofi.